Ma Bible dit. Voilà. Et nous voilà. Très bien, très bien. Ça va, Yinga. Jour, moins deux, hein. Ça va tomber. Préparez-vous. Serrez vos ceintures. Maman, passez là. Ouais, les choses difficiles à commencer. La maman, les familles, les vôtres. Toujours. mobali na ye dina na kutu koloba te donc olingaka babebisa bareputation baninga bakoma sa mibali lokwa yo otindaka bayela dossier dina na atika mwana na bakongo bakongo ko dina na botana noko na atika mwana na bakongo nyonso wana obebisa reputation moninga po soki moninga aza na mobali aevite atula lokola yo te esila bato mosusu batula te bato mosusu bana makila otula te sila so aza na poema obota zwa kipindi yaya nakabeli yo kipindi bato boye bakosa te donc ngap na sarane naza boye yokana bakombo na pesa bana nga Brian na Adasa tina kenda kopesa mwana kombo kipindi sikoyo ata ba ex nanga kombo ba ex dange yaki nanga mutute na zatala bambata kombo ex nanga moko tina pia kipindi so kipindi ya zwa kipindi yaya tomona eleki na biso o komone na grâce leki na biso ya TikTok akende ko adopter na Goma ya adopter ki pour la démission avec Tonton Prince Lomba. Tonton Molima. Sécurité. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani olanda yo abonga nzela azali te yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te nakolanda kaka nzela na yo Yesu nzela oyo ekosaka te aleluya nzela mosusu te nakolanda bobimisi nzela na yo nayelabisanga nzela ya solo obele yo la vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebaka lela
bayokisa masonité papa ya bofa mati ya nzungu bon aza calme mokonza miniature pe ngande na osala we ba ka mata lisusu na mutu na sala batu ba mata li ba matisa obi semble ko mikolo pe na zagene tina yoka na te sali na gu aki gu bona star yasikete na star bo matanga ka bo lelo bomo finga ida mais beaucoup ça n'a teke mona mai na bino tanga sala ki loko wana azana besoin ida azana besoin Pierrot azana besoin Omar azana besoin Garçon Zolo azana besoin Ronel azana besoin ya bato wana po abiki bato yo pe ba otalisa ngai so na tiena chaîne na YouTube bato ba otala ngo ba olobela pour ça azana besoin ka ya bino na bino mona SB mangazo ka bata SB mais angazo ka bango na bango mais tango azwi pe baida bazawana bato pe bazali wana seki abiki bandeko nga ba yotanga poa elo na ngiko talama botika na ko finga bino bodi ko finga mingi donc zamba pesa bino yo finga botika ko finga po bino mko ba finga bino boko kate bwana ba défaut belé bo pe na ba défaut même ko ba finga bino bo supportant ngote bo support ma yango telesi Teresia na tuno na question non yango bino bato ya théâtre o bozwa te na vie bozaka bandoki yango nango bokoma nango nayebi te so ezala nini yo telesi yo oza lokwa mutatika na 3 jours po akufa obandaki na Bellevue bani na Bellevue esimbi te okomi ti na tegra o aza mwana na oti voire même koko na yo telesi koko na mais au vandi boué pour que o attaquer tegra o attaquer bilamba tegra mi pesa respect s'il te plaît en tout cas mi pesa respect so mi pesa respecter to respecter te to manquer OK boni boué ko chamwa na mal à l'aise boué c'est quoi ça keba na yo o kasi tegra ça le quoi moi no impolluant na finga bat na réseaux sociaux n'importe quoi so la tuni bino pa bota ba maternité ni boyebite mais souci ka ko confisquer Sakit, Sakosi, God, Couillon, Vakocher. Linda ngoboko yinaga ya zokufa te bolemba te. Oyi na emwana tata na yo. Mutu bokuta nika mokili mokomo yo kenkele pasi boye. Eza nini? Mama langa botela ki ebino. Oh! So la tuni bino pa bota ba maternité ni boyebite mais souci ka ko confisquer Sakit Sakosi God Couillon Vakocher bima babengi bana bazo violer yo ma Teresia oza pembeni awa za moto oya bana oya ya mwasi na ya suka ba violer bango et pas frère na bino makosa kwaso pembeni nanga aza moto boyi
botika ye dans milimo mabe na bino boyoka na église bino ya bandoki loko babi ya mwana lo kwaza raélien toke nde soko boma nga na bomi ne bino Thérèse oza motema mabe kolela na kuna bamatanga baninga te po makambo sala wana esopaka yo na matanga mazi oza muto kolela otepelo nya mawa yo tinda mawa ngamo mwana okuti ona boko ela ko bana na yo tani ngo boma nga na uti olukelo muta violelo mwana yo vandi sino benemi na nga na bar na yo po boma ngai mais oza ndoki en personne yo kanga bandoki na butu okanga ko rose ndoki na butu olingo voyager na monelo nga ko rose nga lingi na voyager na monelo nga fa na bino ayena mobile na ndaku na nga boyidi biloko na nga ya voyage Sala mabe na oyoka mtemezo swa yo sa maboka bien. Après un bouton paf oye na osengo pardon pour na fungola support okoto resala nga mabe. Bino bat bosala bat mabe. Bona facilité osenga pardon. Bino bat bosala bat mabe. Osenga mtu mabe durant des années, durant des temps osala nga mabe na oyoka mtemezo swa yo sa maboka bien. Après un bouton paf oye na osengo pardon pour na fungola support okoto resala nga mabe. Bino bat la manga yango resaki na ndika bobenga na ndika mais bino bafani boyaka olobaki ndika ba voice eza otonga sila ba voice yango ti lelo eza wapi avant biso to osala ba live avant même ngana tia live na olobaki ba ndika kende to bengani parce que bino bolobaki ba voice eza ndika otonga sila ba voice yango ti lelo pe to yoka te donc bino monde bobenga na ndika ino moi pourtant bino boloba mamba ba voice eza ke za otonga sila yonga na ko osala live na bengani boya oloba ba makambo bokomi kokomaka ba bikomela kolobaka ba bilobela lokwa so eloni est-ce que bino botala live nanga désordre or koya kwei or kufa akufi chelanga commentaire ya bio parce que trop c'est trop na oza koleka na théâtre congolaise mwana mwasi oyo Belvi Kandi na yebaka te na théâtre ngo ya mboka oyo soka azalaka ye moko koloba te Belvi mutu akobebisa théâtre mais pourquoi bino nyonso bokotisa baesprit na bino il faut kana jouer na bela parce que Belvi a 319 000 abonnés o artiste comédien moko te ana babonné lokola Belvi je dis ça tout haut. Pourquoi Belvi osalisi la boye? Est-ce que ça la film? Mais ba film eza ko accrocher te. Mais soti bino ba communicateur ya sila. Bozo ko zwa temps ya ko fingaka. Ba artiste comédien o ba jouaka na SBT bo ko sala erreur grave. Ya République démocratique du Congo toyebi bato babenga bango ba président ya ba artiste comédien mobimba bazali bazana mboka oyo bamusu batika théâtre paloba na biso ke ba producteur bazala lisuti théâtre bakoma ko finga bato ya théâtre balokoso batabisenga senga mutu soka messel moso amoni muta théâtre fa bombama Melelo Belvi zonisi artiste comédien na rang lelo artiste comédien bakomi respecté na pesa bino exemple avant na kota vraiment na base mutu lokola étoile o azwa plus de 8 ans soki 10 ans na Angola étoile actrice moko jouera kitoko ya kosakana te bate bele basepelaka na ye asalaka mosala ni kitoko mais lelo étoile awumelaki na Angola étoile aye kozonga Kinshasa akomi kotravaille akomi koleka na bela bakomi kobenga ye na bela lelo tala lelo étoile na bela lelo tala lelo étoile succès zonga ye ozwi mutu lokola papa Ngonga nana yebi Ngonga ajouera pas Bosco mais Belvi abwaka misu na ye na théâtre Bosco abendi papa Ngonga
Mais lelo mutu ça va bénéficier na 200, 300, 400 $. Et ça pour anipo na musala na ye. Mais si on lelo na théâtre mboka oyo. Bokomi kokomisa belle vie ennemi ya ba vie na bino. Belle vie a komi mbuma mabe na société congolaise, na communauté congolaise plutôt. Belle vie a komi mbuma mabe. Pourquoi kaka belle vie? Nga lobara, je l'aime. Asala ba film ya télévision ya nini, Nzonzing. Karine Pala, asala ba film ya Nzonzing akendaka pe ba poto zongaka. Ozu Sunani. Oyo nani, baze bele, Cardozo asala ba film. Nani Susu. Sila Bisalu asala ba film. Mais combien plus fort que batutu bakomaka soué na bango, il faut kaka na jouer na Bella Production. Parce que boloba te belle vie mutaro obebisa théâtre. Mais pourquoi bino nyonso bokotisa ba esprit na bino